Mokonzala dit kitoko. Mokonzi. Mokonzi. Mokonzi le pas de Paul Suga Motayambo. Farafa. Mokonzala dit kitoko. Nous salaba, j'ai l'artiste. Papa. Dans les séances gaulois dit gladiateur. On a les padres. Père Ego, la palsourie à Motayambo. Jésus. Jésus. Mokonzi dans ma belle. Nous sarana les padres. Yeyo. Yeyo. Mokonzamboka yeyo. Papa. Baboya basambwa. Baboya basambwa. Mokonzamboka les padres. Palsourie à Motayambo. Ode. Boye bisanga sko 7 morts. Bon l'accent sika Yesu aza yebanaka. Bon Nzambe ezate. Camarade nanga Manjwaku akufi. Yet. Ba memi Manjwaku bakene hôpital. Kao. Soki to lobi to lobaka mabe. To sala ba rendez-vous ba concert oyo. Et maintenant 2023-2024 oye bomi bato na stade de martyr toke na liboso ya mawe lisa mokonzi ya bamboa abetaka le 29 octobre 2022 plus ya 10 morts tout monde après concert 3 jours après bangolo minene bano bimana ba pelouse na stade bato bakene okombola toke concert a faire gola le 24 juin, 0 mort, 0 blessé. Loko moko seulement qui hors de mes arrive à qui plein à kati, plein libanda. Tout le monde a ba croix rouge ba sali musalate. To yeli soir wana 2024, le 19 mai, pasteur Moïse Mbie, moto bondela pour faire golotan ba na prison. A sali si plein à kosagana to ba bengi plein. Tout le monde a moto kufate. Or tu yoka ba rimer ezala likona vie wana ki aliaka bato mais to moni concert beti munene wana bato bakufite to esiko na pasteur Vaseline moto alela sima na a beti biso concert lobby le 27 juin juillet plutôt 2024 bato bakusi plus à 9 siko to bolo bana biso bo pesa na commentaire banani baliaka ba fanatique na bango banani baliaka ba fanatique te pour déborder mes alaki pe lobité côté bazo même bibembe wana ezaki na ngoku vide est-ce que bato bakoya ki na ezaki vide ba image ezali tout le monde ba photo na ba vidéo ezaki ezaki vide bato bazaka ta ba comprete or likolo kuna na ba siège ya kiti kuna stade bato bazalaki plein molunge makasi tout le monde bato bakufite mena na pelouse kaka et c'est ko okeno bato bazaki na liberté nde bato badaye biso to tunaka mutuna bolo balanga entre Fali na Fere nani aliaki ba fanatique na ye entre Moïse Mbie na Mike Kalambai nani ali ba fanatique et l'axi biso lelo ki Moïse Mbie nani Kalambai na Fali bazanda komoko ba po pesa ki pena invitation lo msto bozana te to tala pasteur Moïse Mbie abondela pona frère mbanga na nani na prison bango beti ba concert bango to mona ki blessé te to mona ki mort d'homme te et l'axipso ki Kalambai na Fali bato asima mi bale wana kindingo azaka na réseau tango bana ko ba marabu bamona ki kindingo mutu mabe bengana tunika mutuna na tuni mutuna kindingo azaki na réseau to azaki na raison te lelo to mona que vérité biblique kindingo azalaki na raison pour degré balé bateau tala bango wana degré balia bateau degré balia bateau ngana lobi na ngalo te ode boye bisanga sko 7 morts bon l'accent sika Yesu aza yebanaka bon Nzambe ezate camarade nanga Manjwaku akufi yet ba memi Manjwaku bakene hôpital Kao. Si vous êtes Nzambaza, muto apesaka batu vie, eto benga na esprit de mort, na komba Nzambe. Comment si Nzambaza batu bakufa? Nzambaza te, ki bon Nzambe zate. Yesu apesaka vie éternelle. Mais bino voyez place vie ezalaka, bo perdre ma vie, mais allez-y comprendre. Camarade na Manjwaku wana akufi.
étouffement. Est-ce que tout ça likambo pour se pesa biso te faut se pesa ba ange. Est-ce que conseil Roberti ange mora temi kota papa à la fille que papa ta petit na yo yo a beta conseil pour le kumu na nzambe kuta vandi ni choni fo babi ne juger pour ba juger non juger te na yebi ke bato bakufaka neti Michael Jackson era beta concert ba mort d'homme ezaka parce que ba esprit wana diabolique era pona kozwa ba âme eza faible mais comment esika présence nzambe eza parce qu'il faut pas d'entrée pas de sortie il faut ko kanga pena il faut ko kanga pena pour ça prière au kanga pas d'entrée pas de sortie pas d'atterrissage comment atterrir pour la recevoir âme tant que ba âme est faible et qui pour la recevoir vie et pour la vie éternelle mais ba âme on va perdre vie allez-y comprendre qui bon nzambe ezati pardon sengi wana eza problème te ko zeleka te wana stade pour senga pardon te mo sa pardon na banda kala va stade pardon mon nid to comment ça makambo na batu na ça likambo ko mutu bwa sepela na ça likambo mo kilebeti langa maboko ka le même mo kilebeti maboko lobi lelo lobo tournon moko Dieu est bon Dieu est juste asa fidèle Yesu kutu Lazare akufa akei pena betu na kunda Lazare ndeni lamuka Lazare lamuka Yesu asekisa Lazare pona kembo na ye et bon ce que ba concert na stade ba to komi ko perdre vie pona kembo na contradiction toujours sens contraire ba chrétien réveillez-vous totika sentiment diabolique totika ba sentiment diabolique là où Dieu est là pour sentir présence en Nzambe là où il y a Jésus tu dois sentir la présence du Saint-Esprit personne n'était touché ba conseil le conseil surtout ba wera ba fali ba ferré ba jibé mutu mota e conseil wana étant que bon chrétien purifions-nous d'abord faut tout se purifier saute se purifier de l'équipe de la brisement repentance sincère la jeûne et prière pour concert Isaac il y a jeûne et prière tu vas te comprendre il s'est sacrifié pour appeler ça sous vie comment tu t'es sacrifié pour donner la vie aux autres mais bah, tu vas perdre ta vie na bango ça n'a pas de sens et Zani on a un concert historique et c'est que cette bakufa na concert oya betaki malgré ma source ma pour la démentir mais nous on a des photos on a des preuves que ba perdre ma vie pendant concert lors il y a concert Moïse bien bête concert to ganga ki asali ba rituel diabolique ba rituel satanique tout le monde est mort d'homme plein à craquer d'où na yo kaka quand on va dire té alors mabe boye ça se voit maintenant nzambe za soutien bat ba osama ka ba sepe sabatu bat ba osama ka ba mutamukila mona eke atondisaki kasi na kibonza meto kasi na kibonani Maman Gerda a raison faut que zongi ça est sous kati na mtema yesu nzamba mukolo merci maman Gerda merci maman na zongi si yesu maman na zongi si yesu kati na mtema yesu nzambe maman Gerda comprendre que ba chrétien be bota ma perdition azaka slogan moko zongi c'est sous kati na mtema ba congolais ba ndeko ba chrétien to zongi sa yesu to longo ba sentiment diabolique Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y a un signe à faire à temps. Il revient bientôt. Merci Jésus pour gagner.